te bakoki komeliso masuba bakoki kosala lobo mpo na nini oza koluka eloko moko bongo koluka bokonzi na Nzambe ozali koluka yango te ndeko molingami bana bakotikala biloko nyonso tuna sena moyo kotikala tozaka na bokonzi moko oyo biso tozali koluka oyo toyaki tokokende mukolo tokokende epai na Nzambe na biso tokende kofanda esika na malamu nayebi te nazalaki na kati na mokili naboyaki mibale ya bato naboyaki basi na bato naboyaki makambo nyonso tu nayebi te nde nazali bien kotonga koyoka ngai te koyina komona ngai te naza na ngai très bien na epai na Nzambe nazali na komibongisa mpo nayebi te nde na toza na bokonzi moko oyo tozali koluka oyo tokokota yango. Alléluia. Miracle ezali malamu. Okozwa miracle. Ndima nanu Yesu Kristo. Luka nanu bokonzi na ye. Nyonso okozwa yango ndeko molingami. Yesu Kristo azali kokebisa na bayekoli na ye. Bokeba. Bokeba. Aye kokita. Aye koloba. Na mukolo wana. Ekozala boye. Makambo esalamaki na tangu na Noa. Batu bazalaki kobalana, batu bazalaki kobalisa. Batu bazalaki kosala ba fete, batu bazalaki kolia komela. Ndeko molingami. Ndeko soki totali na tangu na Noa. Ndeko eloko nini bakoki koluka. Nzambe tango asalaki mokili na ye, asalaki mokili malamu na makambo nyonso to malamu. Ekomaki na mukolo moko bato oyo Nzambe abongisaki bango bazala na kati na mokili bato bakei kosala mabe bato bakei bazali kokende kobala mabala mususu mabala oyo Nzambe ayebi yango te o baboti bayebi yango te yango na tozali komona libala mususu ngai mobali aboyi ngai mwasi akimi ngai yango mwasi wana oyo akimi yo. Est-ce que na famille na ye bayebi yo Nzambe pe na likolo ayebi libala wana mabala mususu yaka to fana bobota bana 10 ndenge zalaka na tango na Genèse soko obandi na Genèse 6 wana okiti na se okoyoka yango batu bazalaki kobalana bango kaka azui mwasi atie na ndako azui mwasi atie na mapeka akikosala ne sexe azui mwasi asalibo koboma maka mboke komaki na désordre Nzambe atali alobi te nakoboma mokili oyo na mai na nzela na yo Noa nakosala libota mususu. Alléluia. Batu bazalaki na loyenge ndeko Yesu Kristo mutalobeli biso batu bazalaki na loyenge batu bazalaki kobala na tangu nyonso tu mariage kasi mariage wana ezalaki Nzambe ayebi yango te famille pe ayebi yango te bazalaki kobalana kasi oyo Nzambe alingi ya mariage pe famille na mama bandeko balie mbongo na sima nde bosali mariage kasi libala oyo Nzambe ayebi yango te bongo tokokumbisa te nde libala wana eza libala te wana yaka tofanda mwasi paka okende kosala na ekobo eza nango na likambo te po aza kosala nano ekobo na yo moko na kati na ndako bana 6 bana 5 bana 7 bapara na ye bayebi yo te Nzambe pe na likolo ayebi yango te wana eza libala te. Alléluia. Balo Yesu aye koloba makambo esalamaka na tangu na Noa yango ekosa yango tozali komona na tango yo ndeko molingami makambo esalamaka na tangu na Noa yango tozali ezali kosalama na tango yo bato balingi ba fete bato balingi ekobo bato balingi kobalana mutu alingi abali mobali abali ye mariage yango ekangami kasi ye aza na eloko wana te akoki koboma libala pe kobanga Nzambe ezali te alobi atanga na bomi libala eloko nini ekosalama makambo esalamaki wana eza kosalama pe tina tango oyo Yesu mutu alobi yango makambo esalamaka na tango na kala yango ekosalama na tango oyo. Ndeko molingami liloba na Nzambe tozali koyoka tozwango na maseki te ekoma te kaka bapase balobaka lokola momesano te kaka liloba oyo moto ekosambisa biso liloba oyo moto ekokomisa biso na lola pe liloba oyo moto ekokotisa biso na moto ngai pe paster lokola nazali koteya
soki nazali koteya liloba na Nzambe nazali kosalela yango te moto ezali pona tina na ngai. Alléluia. Yesu alobi makambo esalamaki na tangu na Lot. Pe yango ezali kosalama na kati na mboka na Sodome. Bato bazalaki kosala ba fete. Bato bazalaki koteka, kosomba mapa. Yesu mutu alobi na kosomba tanga banda wana na Luc 17 obani na 20 tina se koyoka. Bato kosomba lelo asombi lopango, asomi na Gombe, asomi na wapi, na Mongafula, na wapi, na sika nini. Bapangu lelo ezali ko renier. Bato batie makanisi na bango na mbongo aluka mbongo akende kosomba lopango kasi azali kotungisa te pona bokonzi na Nzambe. Alobi makambo esalamaka na Sodome yango ekosalama na tango. Bato bazalaki kolia, bato bazalaki komela, bato bazalaki kobina, bato bazalaki koteka, bato bazalaki kosomba. Kasi mukolo moto eutaki na likolo eyokelaki mutu mawa te. Bango nyonso kaka Lot na libota na ye mutu babikisamaki. Ba ange baye epai na ndaku na Lot, mboka ya mabe. Baye na ndaku na Lot babombani bazali kozela tangu ekoka Nzambe atinda moto. Baye koyebisa Lot. Bato bayoki na libanda bapaya moko baye kuna epai na Lot. Bato wana baye mboka ya mabe, mboka ya busoto. Baye na ndaku na Lot bimisela biso bato wana. To bimisela biso bato wana to tambola na bango mibali lokola baza mibali to kotambola na biso to kotambola na bango mibali to kopesa yo Lot bimisela biso. Lot alobi te naza na ba jeune fille na ngai baza ba vierge. Na pesa bino bango kasi bapayoyo na lingi te bosala bango mabe. Na pesa bino bango balobi eske bino si bomona biso na kati na mboko ya Sodome tolala na basi tolala kaka na mibali. Ndeko molingami makambo esalamaka na tango na kala yango ezali kosama na tango yo. Bazalaki kolala mibali na mibali, basi na basi, ndeko na ngai yango ekomi makasi na tango yo. Eloko nini biso tokoluka toza bapaya te makambo nyonso to ekomama eza na Bible. Nyonso to eza na Bible oyo toza komona na tango yo eza na Bible ndeko molingami. Lot alobi bozwa bana na ngai ya basi bokende kosala bango mabe kasi botika bapa balobi te. Yo Lot so mona biso tolala na basi biso tolala kaka bobele na mibali. Bimisela biso bapaya wana biso tokende kotambola na bango. Haleluya. Ndeko molingami. Eloko nini yo zali koluka? Eloko nini yo zali koluka tokomi na tango na suka tomoni babilembo yango ebandi kokokisama. Ozali kokota na bisi, ozali kobanga, ozali koloba ndeko moko alobi mama mbongo nakoti na metro nazali kobanga nalobi wata mususu ekoya koyindela biso. Te kobanga te so nga nazali pre epai na Nzambe na ngai pona nini nakoki kobanga ate yeli ngai lelo tango nga nazali pre epai na Nzambe nazana ngai bi ata Nzambe azwi ngai lelo nayebi te na okende na lola kobanga eloko moko te. Ata nakoti na bisi ngai na kobanga eloko moko te nayebi te nazalaka tango nyonso tu pepe na Nzambe. Makambo esalamaka na tango na Sodome yango ezali kosalama na tango yo. Tozala bapaya te ndeko nde bongisa nzela na yo epai na kolo. Yango na Yesu Kristo alobi bozalaki mibale na kati na mbeto moko akonetolama mosusu atikali. Bozalaki mwasi na mobali na kati na mbeto moko akei moko atikali. Haleluya. Ndeko nani akokende? Yo to ngai. Bato bazalaki kotambola na nzela mibale bazali kokende moko ye wana Nzambe azwi mususu atikali. Ndeko kotikala te na lèvement. Kotikala te ba oyo bakotikala ndeko ekozala pasi na pasi. Linga Nzambe anetola yo kende. Linga Nzambe anetola yo kende. Yesu mutu azali kolobawa. Bazalaki mibale. Moko akokende mosusu atikali. Nani akokende? Nani akotikala? Alléluia. Ndeko tango ekomi mabe. Toyeba kosalela tango pamba te mikolo ekomi mabe.
ezali mikolo te olingi te nde nga makambo baventrier wana basalaka bateyaka na bango liloba na nzambe yango si ekomi bomesa biso bateyaka kaka bongo koya bakoya lela nini kasi yebaka ndeko yesu akoya ata yesu aye lelo te kasi liwa eza liboso tala toza komona bato bazali kokufa olalaki boye oyebi te otelemi moye otelema ezali te okei mbala moko okokende wapi okokende wapi ndeko molingami balobi na ntango na no ateyaki bato bakangaki matoi balobi te nde wana sula wana motu wana ya kolanda mbula elongwaki na likolo ekitaki bato na sumare bakokaki te ndeko molingami bato oyo baneige bakokaki te ndeko molingami bakokaki te bao bamataki na nzete balobi ebetaka nango boye une semaine tika na mata na nzete ndeko bato baza na mitema makasi na ntango oyo bato mitema makasi bazali komona makambo ezali kosalama kasi bango bazali koniye yango balobi eloko nini ekosalama esalamaka kaka ndenge wana kasi makambo oyo yesu kristo alobaki ekokokisama mpe ezali kokokisama yango na nzambe azalaki na motema na pasi na mawa mpo na ntina na biso bato alobi soki ngai nasalaki na ngai ata nyama nasalaki ndeke mbeli ngai kozala malamu bato oyo ngai nasali na lolenge na ngai bato batombokeli ngai kasi na nzela na yo noa nakobimisa libota mosusu mpo na nini ndeko ozali koyengayenga mpo na nini ozali kolukaluka yo moto otikaki nzambe ezongela nzambe mikolo ekomi mabe ezali mpe lokola nzambe akangaka mabala ye moto akangaki libala eloko na liboso eloko ya koya kosambisa libala oyo akangaki ye moto akangaki yango kobanda ye asalaki mokili oboya mobali na yo ozongisa mobali na yo ntango ekomi mabe okokende na moto mpo na ntina na likambo oyo oboya mwasi na yo zongela mwasi na yo oyibaka na bashop tika koyiba ozwaka basi na bato tika basi na bato ozwaka mibali na bato tika mibali na bato ntango ekomi mabe ndeko molingami leka na kosalela ntango ekomi mabe yo moto oyinaka tokomi na ntango mbula elingi kosila nayebi te bato boni oyo okanga ene na kati na motema na yo nayebi te bato boni oyo ozalaka na kimia te kati na motema na yo kasi yango wana nazali koyebisa yo lokola paster longola biloko wana nyonso ntango ekomi mabe bokonzi na nzambe oyo ngai na yo tokota tozala bato moko te tozala kosakola tokoti te tozala bato moko te tozoyoka liloba na nzambe toza bakretien kasi tozali kokokisa yango te ndeko tokokisa yango nzambe akoyeba kopambola biso aleluya tokomi na suka ya mateya na biso nakanisi etikali tokote yango samedi oyo ekoya soki nzambe akozala na biso elongo soki nzambe aye te soki nzambe aye na bomoi na ngai te nakanisi tokokuta na samedi tokoyeba kolandisa mateya oyo eloko tolobelaka nde wana ndeko mosusu alobi mambongo yo ozalaka na kondima te nde naza na kondima na kokoa mokolo nalobi kasi mokolo nalobi eza ya biso te ezali ya nzambe tika nzambe apambola kolo tobandi na yo tosuki na yo zala nzambe likolo na bana na yo oyo bapesaki matoi na bango kolo otika mikolo oyo tokende na loyenge te kasi toyeba kozala na yo elongo mpo tonde toyebi tokomi na mokolo na suka ozali koluka baoyo bakokota na mboka na yo na kombo na yesu amen nzambe apambola moko na Oh yes, Église La Source de Vie. Oui, Église La Source de Vie organise pour votre santé spirituelle une journée de grâce. Les femmes qui rebâtissent avec Maman Jetou Exosengolo la hôte de la soirée. Venez tout nombreux avec notre maman qui va nous parler d'un thème spécial le 28 novembre 2015 de 16h à 19h. Venez très nombreux car le Seigneur a besoin de vous tout le moment. Thème
une bâtisseuse et non une destructrice. Ma maman y a Birmingham, Coventry, Manchester, Leeds. Voici une opportunité de venir écouter la sainte parole. Voici l'adresse: Saint-Philippe Community Center, Messenger Road, Smithwick, B66